Ya solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu kiangani na mokola lelo na ye lisusu epai na bino po ete na kwa kopesa bino flash d'info oyo message oyo euti na likolo ekiteli biso po ete topesa na bino bana ya ye bana papa Simon Kimbangu kiangani. Mais message yango etali ba responsable ba paroisse d'Europe tous oyo nyonso ayebi kezali azali responsable. Message oyo ezali pona ye nde na mbela engagement oyo bozwaki na nkamba Yeluselemi na tina mosusu te na tina na likambo yo ya mise papa Simon Kimbangu nde yango toye ko rappeler bino lisusu ete bobongisamaki bino nyonso bokutana na mboka France le 18 mai 2019 na 14h. Yango wana biso bandeko na bino na kati na radio télévision Kimbangis la ratel ki France to lancer appel au epai na bino ba responsable que to rappeler kaka bino le 18 bino nyonso bokutana po ete bobongisa likambo yo oyo papa Simon Kimbangu kiangani azali kozela epai na bino na likambo etali mise papa Simon Kimbangu. Tosengi na bino nyonso ba responsable bozala présent oyo amonike akokokate akozala empêché akoki kotinda évangéliste na ye deuxième oyo akolandaka ye mais tolingi te biso te motolingi yango mais ezali mokonzi ya bule posa na ye ezali ke bino nyonso ba responsable bokutana bokanga likambo bosolola na bokimia nyonso bokanga po ete botala makambo ezali awa biloko ekangami na Portugal na biloko ezali na France botala ndenge ni bokoko sala po ete biloko nyonso wana ekoma na nkamba Yeluselemi. Yango wana biso bandeko na bino kati na radio télévision Kimbangis ezali mosala na biso to lancer appel oyo ndenge euti na likolo ekiteli biso po ete to pesa yango epai na bino ba responsable. Tolingi le 18 bino nyonso totala kaka ndenge susi ya tata mokonzi ya bule yango wana susi na ye ndenge bosanganaki na mboka nkamba bangagement oyo bozwaki tolingi ete le 18 na pokwa tata mokonzi ya bule bopesa ye solution moko ya kitoko makamba kitoko esalama na likambo na mise nde yango kaka bokolobela likambo na mise likambo na makambo ekangami na France na ba makambo mususu ndenge boko bongisa yango bo bongisa po ete papa mokonzi ya bule azali kozela bino yango message tozalaki nango na mokola lelo po ete toko kopesa bino ba responsable ba paroisse nde toko senga na ba responsable ba paroisse ya mboka France vraiment to sengi na bino le 18 za musika te bo s'organiser ndenge nini boko yamba bandeko ba responsable ba ruta ba mboka mosusu oyo ba kokomela biso na mboka France kasi to bongisa ba mosusu ba kokoma na tongo ba mosusu ba kokoma vendredi ndenge kaka to yebite ndenge bo kokomela kasi to lingi le 18 na 14h biso nyonso tozala na paroisse ya Montreuil adresse nango ezali 44 rue de l'Ermitage na 93 100 Montreuil. Soki bomoni ke bokoki kobenga toko pesa bino numéro mususu te studio na biso ezali bokoki kobenga na studio mutakozala permanent awa po ete akwa ko orienter bino ndenge bokoki kosala po bokoma na paroisse ya Montreuil. Numéro ya studio na biso na Ratelki France ezali 01 48 91 96 34 01 48 ndenge batuso alabaka 01 48 91 96 34. Donc soki bo bengi biso tolobite ke bo benga biso ki bo mutu amoni ke azo ba renseignement ndenge nyako koma kuna bokoko benga biso tokozala awa po ete tozelaka oya ko benga to komisa ye ti na paroisse ya Montreuil. To sengi na biso to na bonzambe nyonso to mikitisa po ete papa Simon Kimbangu kiangani
atombola biso po ete ye mutu apesaka mapamboli ekoyaka ndenge balobaka na première génération tina quatrième génération. Biso pe tosengi na bino baresponsable ekozala esengo mingi soki bakombo na bino ekomami na ndenga malamu ke bosalaki mitinda ya papa Simon Kimbangu kiangani, bosalaki yango mise esili ekozala esengo pona bino. Voilà maye o tozalaki nango poto kokopesa bino comme information na mokola lelo yango wana tokutani le 18 mai 2019 à 14h na paroisse ya Montreuil. Ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemi Monalisunga, papa Paul prof Malonga, papa Edi Zolandonga, papa Tony Diangenda, papa Rouf Petolaki assisté na bandeko na biso le révérend Matondo pe papa Martin. Pona lelo tosukisi wana tokomi le 18 nde tokopesa bino suite ya makambo nyonso ndenge ba responsable oyo bakokanga nde na pokwa nango tokozonga po topesa bino bandimi boyeba ba tata na biso bakangi nini. Tokomi le 18 totikala malamu nambala sima. Merci, au revoir.